Suis Actes des Apôtres chapitre 9 du premier verset qui nous na 13e verset. Actes chapitre 9 du premier au 9e verset. Au 13e verset. Au 13e verset, je lis au nom de Jésus. Tous à côté les mains pour honorer la parole de Dieu. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dit de renjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et l'entendaient bien. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu une vision, un homme dont le nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Merci Tovandi Esika et Joame Bisso. Lobby Tozalaki vraiment richement béni. Tozalaki Père reconnaissant na instrument Nzambe atindelaki atindela biso na RDC. Avoir un pasteur, un homme de Dieu comme révérend Isidore, c'est une bénédiction, et non pour la commune limitée, mais pour le pays en général. C'est un ton de l'Éternel. Et Basali Aboye, il faut que Senganzamba accorde bango longue vie. Pambate, dans le baki soki abota magana pays mususu, ndeba grâce eza na pays mususu. Mais Nzambe tango azosala ye
azotambola leki ba pays pelé a komi na Congo na RDC alobi botamao bongo aza une bénédiction sokozo pesa nzambe merci pesaka pe nzambe merci pona ye bao basambelaka na église ye azokamba balobaka Seigneur merci parce que tu nous as donné un bon pasteur. Biso bato ya mombele ya bakomini mosusu tolobaka pe Seigneur merci parce que osepelaki révérend Isidore azala na RDC ba grâce ba makambo ebele tozo bénéficier nango sokomoni moto azondima mutu po akufi abando lobele makambo ya mabe ya malamu tango azalaki vivant zoloba te soki akufi abando loba ondimaka bato ndenge wana te yango wana oyo azozela révérend Isidore akufa po ya kondima ye akozela trop biso tozo reconnaître ye tango aza vivant et tozo souhaiter longue vie. Amen. Biso tondimi grâce asali que inspiration ya makambo minene boye esangisa biso ba amo bazala sauvé. Jésus a transformé ba prisonnier satanique ba pima ba vie ekotaki na anormal ezonga normal yango wana azo mérité ba conteneur ya ba bénédiction okamwa te soki mbala nsima asali au-delà parce que nzambe aza na makoki nyonso mokonzi ya pambola mpe basali ya nzambe baza disponible pour ce grand travail batiki bactivité balobi baya ko accompagner le travail. Vous savez, un serviteur de Dieu mûr, ce n'est pas un homme qui voit seulement son église, mais c'est quelqu'un où il y a là du souci, il y a avancement, il y a corps du Christ en général. On a ta souci, il y a corps du Christ, et ça signe la maturité. Mais quand tu as la église, et sont là qui savent que vous êtes borné, vous avez besoin d'orientation. Mon colomoso sur la montagne, la monte à bord, montagne à transfiguration. Pierre, a ébissé Jésus, totonga truanda. Moko ya yo, moko ya Eli, moko ya Moïse. Azotala kaka vi ya bango moko batika la wana baposa na baye basana se. Nzoka Jésus ayaki pona monde entier. Yesu andimaki proposition wana te parce que ezalaki proposition moko ezalaki limité. Mais Jésus ayaki pour sauver na baye batika la ki libanda na bango. Un serviteur de Dieu mûr atalaka le corps du Christ en général. Parce qu'il y a ceux qui corps à Christ est malade. Na église na pesa malade. Et alors pour la sokozo bongisa lupangu na yo, mais occupé libanda na yo te. Soki batu ba fingi Congo, ba finga kapena lupangu na yo. Na chambre na yo. Alors bakate ko Congo to critiquer Congo à part. Te. C'est pourquoi vision élargie et routine d'accord de Christ c'est Pambolam. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus. L'obitolobaki asa le plus grand de. On a yo kiyote. Est-ce que l'antichrist est bazar? Ils sont aux abafana Jésus. Le plus grand de tous. Sont au de tous. Nao yo yebi. Nao yo yebite. Yesu ankolo na bango. Torobaki aza le plus grand de tous na makambo epele. Et aujourd'hui, passage to pesibino,
Et ça passage, il y a grand homme de Dieu. Akutanaki na Jésus na chemin à Damas. Son nom c'est Saul. Bien-aimé, azalaki une habitude ya koniokola ba chrétien. Mais lokola azalaki mokonzi te avant kende kokanga ba chrétien, azokende kozwa ba autorisation. Ba pesi autorisation, ba signer, soki ba signer aleye azwi mokanda, akei bisika ba chrétien bazalaki, akangi bango, aye na bango na Jérusalem, abeti bango, ba misusu abomi bango. Abandai kosala yango régulièrement. Awa, mokolo mosusu azwi décision. Na verset 1, balobi cependant Saul respira encore la menace et les maîtres contre les disciples du Seigneur, a continué encore koniokola ko menacer pe ko boma bayekoli yankolo ake ko senga mikanda bakonzi basine bapesi autorisation bakonzi yango pe bapesi autorisation abandi kokende azalaki ye moko na bato ebele azwi autorisation akende koboma ba oyo bazalaki na Damas. Tango azokende akomi pembeni quelques mètres amoni penza Damas yangoyo bandimi yango pe bango wana kaka na pembeni ya Damas mokonzi akutana na ye. Bongo tango Yesu akutani na ye, Biblia elobi mokonzi avant kutana na ye likolo efungwami, éclairage ekiteli ye. Verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Pendant que tango yo kaka Saul a commis Paul et yebisaka biso ba chrétien que nous avons un sauveur vivant. Amen. Paul a bongolaka mutema na malembe te. Avandaka te boya lobi bon lelo nazwi décision na pesa vie nange pa Jésus natika masumu te. Abongolaka mutema zwaka biloko solo. Yangwana yo mutoye na kampanya nzamba lingo bongola mutema na malembe. Abongola mutema na nko akoza makambo amona. Babambaye na mabele. Akomotuna Seigneur olingi na salanine. Yo depuis que je tourne à question. Et bandeko azoke ne bundi saba chrétien ya kanisi ke lokola mokonzi ya ba chrétien mona nakate et la kisi kazalakate. Nani akosio. Invisible à mes yeux, mais il est présent. Bogotanga na Bible awaye avant kende verset lobi azui verset 2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Azui ba autorisation, azui ba lettre, azui mikanda akende ko boma ba chrétien. Oya tuni oyo, oya pêche autorisation, oya pêche autorisation, oya pêche, basali ba signature rebelle. Mais mon konzi ya ba chrétien,
asengaka autorisation te, azalaki na besoin ya balettre te, azalaki na besoin ya corps te, abondelaka intervention epai ya motu te. Tango bazokende nalingi lelo na s'adresse na bato nanu bapesi vie pa Jésus te, nayebisa yo pardon, bongola motema na malembe. Nalingi pe na s'adresse na bakretien, nayebisa yo que votre sauveur aza na besoin te bamona ye, me alingi asala makambo ekomona nepano po bayeba ke azali. Nzambe na biso amonanaka te me azali. Soki Nzambe azala azovanda na avenue Fayala numéro 88, nde bato nyonso si bamanka ye respect. Nde moto nyonso azokende na Fayala azolakise na musapi yo Seigneur obaki ane pasenga fona bonga wapi yango. Oana pe Seigneur na yepa na musu pa leki na atala mo monde entier ba ngaba ya kolakise musapi. Ya wana balobi amona nakate. Me azo sala makambo yo ezo monana. Ya ngolo bi na yemsangi bino déjà mais pas encore. Déjà na molimo déjà nazana ba ange mais soko tali na bomoto boye. La Bible nous dit Saul azokende. Oh, verset 3 lobi, comme il était en chemin, il approchait de Damas. Il y a 5 lettres, mais il y a une intervention Nzambe bandi tout à coup. Il y a encore yangoan. Paul bazoko adoré na prison. Bazoko adoré, bayo agaga tout à coup fondement. E bandi ko ningana. Pa porte bandi ko fungwama. Bande ko Nzambe na biso aza Nzambe ya tout à coup. Hein? Ya kate o pardon to yoka na to négocier. La ligne na biso moto nyonso ya kanelaka yo ako vivre tout à coup. Iya azokende négocier, azokende koluka bato misala mabe, azosenga autorisation, mais intervention ya Nzambe komo nango tout à coup. Balobi tout à coup une lumière venant du ciel. Moto ya zo bundiso azawa na mabele, mais intervention ne kozala ya mabele te. Oya yo intervention ko uta na likolo. Oya yo intervention ko uta na likolo. Balobi une lumière venant du ciel. Oya za awa, oya kane lako aza mutu ase, me oya kote lako aza mutu ya likola. Tout à coup azalaki na ngulu pabatu na epe na ye na maboko bazosola bango na bango bato ase en tout cas oyo tokokanga tokomona nde tokomema ye lelo tosasa bango lokola tosui autorisation bakomona nalingi nana babato nyonso bazokanela yo bakovivre tout à coup. Oya zosa le mauvais plan à vivre tout à coup. Oya zosa le mauvais calcul à vivre tout à coup. Oya zana ba agenda caché à vivre tout à coup. Une lumière venant du ciel. Nalingi na ebiso ozakaka na barchive na communauté, ozakaka na barchive na quartier te.
Vina yo identité nous evanira na esuki na carte l'éternité. Vous avez aussi les archives au ciel. Na archive na lola. Awa na mabele na ba place ba kombo na nge kota me na lola ba archive céleste. Archive céleste muto kiti saka d'intervention. Archive céleste muto kata kama solo. Loba na voisin na zawa na sape kuna. Loba na e. Na suki kakawa te. Na sape kuna. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Pendant que lumière tango ekiti, verset 3 et lobby, une lumière venant du ciel. Et balobi venant du ciel, resplendir autour de lui. Basala qui est belé, baso kende ko luka ba chrétien à Damas. Mais lumière on est localisé kaka place à Zalaki, chef du fil. Na lingina ebiso nzambe soka linga bando papa ba diversaire no akobanda kaka moto ya ndimaka bango provocateur oya saka numéro 1. Nzamba localisé yebisika zali yo zali wa nzamba joa numéro 1 a frappé ye a localisé ye mukonzi na bango joa biloko solo ayebisa baninga na ye banda lelo to lapa ona za muto akomeka lisusu une lumière autour de lui. Nzamba lupakate. Nzamba solot. Abengaka innocent coupable te. Nzamba mona kisonga frappé bango nyoso. Bamusuba nga bakima bakena nzela ya Damas bakangi ba. Abina ko beta nkolo na bango mutu atindaka bango. Provocateur, va localiser lumière sur lui tout autour. Et verset 4 lobby, il tomba par terre. Nzambe na makoki nyonso azalaki na arme na maboko, mais lokola intervention céleste yaki arme na ye kokaki ko résister te. Bamba ye na mapele Jésus makasi na biloko ko bamba ba ye ko luka ye mokolo moso atuni bango ba luka nani o Jésus de Nazareth ba zonga ba yebisi bango boye na ye abi mokonzi abeti te atindiki te asimbi te réponse na biso moko ebambi biso ebambeli nini wana banda na mutu tolali boye Nzamba bambela ngai moto oyo nyonso alukaka yo oyo nyonso akanaka kosala mabe apambana na mapele oyo azalaka jaloux ya vi na yo apambana na mapele oyo nyonso akoselako makambo apambana na mapele azala wapi auta wapi Nzamba sambwisela ngai ye ata yaka koya akopambana ata zalaka pembeni na yo akopambana Nzambe ndenge asambwisaki Saul asambwisela nga opoza ya vi na yo soki otikaki ye debu okende kuta za debu te nalingi nayebisa yo soki otikaki ye ya kotelema okende kokuta ye babambi ye na mapela Yesu ayebo sambwisa bango balinga te Yesu ayebo sambwisa bango nayeba ye te bakobamba ye na mapele oyo aka ba nouvelle akoti koma o to vanda ekabo to comprendre to sola bien to ga tout à coup soko yoki tout à coup seke biloko ankolo ebandi
bakota babareanimation na biloko ngolo tutaku oyo esasaka bato esasa bango bayebake nzambe no amonanaka te me abambaka na mabele baoyo nyonso balukako na ndenge ya mabe baexperimente la victoire à se retrouver na mabele. Oh bandeko tango momemi bato abambani na mabele verset 7 lobby les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent, ils entendirent bien la voix mais ils ne voyaient personne. Ah nkolo ebo sambusa baomona ka mokonzi na bango baobambe na mabele me moto aobambe na mabele azomonana te ndenge nkolo akosala boposa baduverse na vi na yo azozwa kaka biloko na nzoto me moto azobeta ye azomonana te azosentir apatapata bolokolo evimba nani avimbisi ayebani te apatapata boye mbanga mopanzi nano abambi ayebani te o moto ya emonanaka te moyo ozongisela ye esata akovivre badouleur mazoyeba te ezowutela ngai wapi quel seigneur sikoyo kanisa moto oyo azomema bino azwaki baletre babambi ye na mabele yo ozwa force akokende tondima yo bazoyoka kaka bavoi me moto azobamba bango na mabele aomonana te oza na posa tolanda bato nyonso balobela o mabe ose justifie tika bango tu es incapable de localiser tout le monde mais moto ya sambwisaka ayebi ndenge na kobamba bango et puis la Bible nous dit bakomi pembeni ya Damas soki nzambe atiki baadversaire no baya pembeni na elakisi teke bakolonga o bamosusu bakomaka pembeni mpo batikala na posa akufi me na posa ya kolia yo so mone bemba o regrete namonaki na ngai ntango nalingi nasalaka abona oki tout à coup bato balingako te bakotikala na posa na yo bato bakanelako bakotikala na posa na yo akotikala na posa kosala mabe me yesu akobambe na mabele akomona yo me akosimba yo te akokoma pembeni me akotushe yo te ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Soki nzambe atikeli yo nzela oloba elakisi te kapesi yo makoki ya kolonga bakomi na quelques mètres ya Damas baomona mpenza bato baokende sasa bango wana me basimbaki bango te intervention nzambe eyaka na retard te eyaka mpe avant te soki nzambe azotika bango elingi oloba teke bakolonga yo azotika bango mpo ayokisa bango posa nzambe na ye aza matata nakomi mpenza pembeni nasimba kaka nayambaka inu mama na bana ne ya ndoki mwana nalobi tolia bato ebele na basali ya nzambe mama nalobi olia basali ya nzambe me pasteur waloko koka ete mosuni ne eza bololo si mama wana nayebise mosuni nani eza bololo ayi mama fongola Job 33:3 33:33 tofongoli na ye atangi verset lobi si tu n'as rien à dire tais-toi nabi mama mosuni nange elaka bololo te donc mpo na mere wana mwana ne abomi atie bepise après agoute bongo so bayoki bololo yo moto bagoute oso osali nini ok
Ebise mama soka lia ya bino ya bololo ya ngai ya boya ya kobela na koyita bino ba mo pope na ye ngana mo pope na ye lobana voisin na mo pope te lobana mo pope te na mo pope te na za mwana nzambe na za mo pope ya mutu Ebise mama oya ngai verse lobi bapona mi batushaka bangote oya ngai ya bololo te alikamba ko toucher donc ye a permis te a toucher yusuke na ko goûter na bibino ba mobobe balia bino yo mo to ebisanga ba to lia leki na yo avalia leki alia ki yaya bino ne ba kutaka bino biso ba tushaka te yo betela wali sur la famille na bino ngana ayo yo so balamba bino batiaka bino matungulu akindoki ya minene baolamba bino na tono baola bino na pau lobanga te ngate ngamutango lamba ngate ngamutango saila nga sosa butu ate ngamutango changa bepisa butu asate ngate lobana mo bobete Amen. Et la Bible nous dit Jésus a koutani na Saul pembeni à Damas et non ce n'est pas la nuit mais c'était vers 12h à 14h mingi bakansaka betere façon nzambe na biso ya kaka ya butu ona lali na loti Seigneur aye kobimisanga ona lali nzamba bundelinga bandeko nzamba amokonzi ya ntongo amokonzi ya moi amokonzi ya pokwa azape mokonzi ya poto sola kei na moi koboma mingi balimitaka nzambe na bandoto nzambe aka nzambe baintervention ya butu te azape nzambe ya baintervention ya moi Sol babambaki ye na mabele pendant la journée. Oh, tika nzambo ya sambo isaka. Abanda ko s'occuper na banguna no ya Moïse. Oya koyana moya kuti El Shaddai. Ayena poko akuti El Shaddai. Ayena burtu akuti El Shaddai. Ayena ntongo akuti El Shaddai. Banguna vino bagozwa tanvidite. Bagozwa occasion te. Bayana ntongo Yesu azali. Bayana pokwa Yesu azali. Bayana moyi Yesu azali. Bayana burtu Yesu azali. Tout à coup, c'était pendant la journée. Verset lobby, il ne sommeille ni ne dort. Atala ndenge satana kane la kabiso. Alors biso ki na lobi na lala ata quelques minutes. Bano yo bako sambwa. Alongola pongi ya boaka. Oyena ntongo le bon berger. Oyena moi, il ne sommeille ni ne dort. Quel Dieu qui donne une protection permanente à Batelaka, à Bundaka Bitumoyo na miso abomotemo na kate. Ba chrétien Damas bazoyemba babosani ke liwa moko ezoya. Lokola mokonzi na bango azalaki pris dans vigilant. Aye ko empêcher na quelques mètres. Et si kabazolinga ba commission kokoma te. Ça je vous dis en tant que serviteur de Dieu. Oya solinga ke no quelque part au sambwa, ye muta ko sambwa. Yo ko sambwa te. Mokonzi moko akoya na katikata yebisi oyo so saila ba plan wano yebi place na bandana ye. Oyebi bisika na zwa ye. Oyebi ba sacrifice na sala. Oyebi makila na tangisa pona ye.
esika ozolinga komema ye akokoma kuna te. Mokonzi abambi ye na mabele ayebisi Ananias, Ananias kende kosala priere pa moto moko kombone Saul bondela pona ye na na posa. Ananias tanga tuni nani? Oh Saul. Seigneur natosaka yo me mutu wana oyoka sangote ndenga bome bele ya batu na yo. Ananias azoye bele na ndenge akala nzoka le Seigneur esi abambi na mabele. Nakenda wana lopango moko kala nange na kota bona kuti ba desina ba mbwa ba États-Unis. Babi papa kota na bibo kangana no mbwa. Na yoka te kota no osale eloko te. Babi oya boy. Oya sale eloko te. Bande wotango na koti. Na koti mbwa moko na lopango wana. Matoye pola bapanzi ya kotanga na bero mama ya toke na ndako meteri manana obo desina wana yeyo na bise oluka ka penti bo desine oyo mbongo kudiye moko moninga amikimeli ngana ebika o batie na porte bakomi chien méchant ye nzoka bapanzi liban bapwali eliama. Ananias azobanga sola kala nzoka sola kala si basambwisi ye yatikali na balira kala. O Seigneur asasaka batu azaneta nini na lingi na ye biso moto ya banda kosasa fami no kala. Nzambe nanga longola ye na position wana zalaka nango kobanga lisusu ndoki moko te na fami na bino na momo tozoloba wa Nzambe azosambwisa bango na momo oyo zawa bamisusu bazobambana na mapele kobanga lisusu mutu te oyo azalaki kobangisa yo Yesu abambi ye na mabele aza lisusu debu te akomi par terre moye na bange lisusu eza te. Ananias aobeta sola kala le Seigneur a maîtrisé ye alobi soki na pesi o crise apamba bien aimé kokende na Damas ye moko me bamemi ye na komema balobi baotisi ye si omona moto abongoli motema le même jour azobongwana aveugle le même jour azobongwana jeûne à 3 jours à sec. On ne se moque pas avec le Dieu de la Bible. Soking olobaka pona nga na kipakote elingo bateke yo eboleba oyeboloba kolekanga. Mais c'est parce que na na défenseur moko muto akote la kanga asalaka d'intervention moko moyena kote la ye esate yebisa muto moko na zana Nzambe na Nzambe soki na kipaka yote pona zana na Nzambe akota kabisika nga na yebite akenda kabisika nga na yebite amonaka oyo nga na monaka te. Saul oyo lelo bozobenga Paul azwa biloko ya nkolo ayeba ke ba chrétien baza ba n'importe qui te. Il faut la kisabanguna no ke nazana Nzamba mokete. De l'homme chrétien, na makambo il faut pas prouver que nous avons un sauveur vivant. Bangora Nzamba ayebi te. Et ana biloko musofo ebi sa moto
nzambe nanga kolakisoke nazalaka mosali na ye. On ne se moque pas de Dieu. Biso tango tobongoli motema tozokende bamaster mosusu batikalaka na vie ambiance. Soko leki boyoka aobwakelanga bakri. Tala bake na babible seke bakomi ben puissant. Moko mosusu toleka na baser touti bapriere tozoya abandi oloba babétise. Nayebisa ye bandeko na ye na bibozela naokende yebisa moto wana nzambe oyo ayokaka toteyaka akovivre ye. Nakenda pena pembe natuna ye oloba nini? Abilo nalobi oyo oyoki wana. Nayebisi ye likambo nzambe akosala yo okotambola monde entier kanga muna osala prière po elongo oyo kolukanga. Bandeko ya lai lokola bagea na kenda atuni utosala na bina utopese un défi. Bandeko azalaka na kintumba salite na butu na ngwake kosuba boye makila irine zate ba douleur bandi amela bakisi na ya kobat na ya kopirige. Oyebi bandeko ne mutu baya kolukanga tango baye lukanga premier jour na yesu baona ana tanti ndeko na biso alobi kaka yo nga alobi na okipe nakenda kokute par terre alala l'éponge amoke me ata abambana nzamba tala moto azodiscute na yo debout okoya kokute debout te okokuta ye asalonge ya mibamba nayoka ye o mosali ya nzambe banda kaka mokolo wana na bina yebisaka sikoyo miso ya bato eko sikoyo oza na bato o pardon kolanda nga na posa na banolanda bino na priere nga biliboso ozalaki na posa kosambela bapola lelo bango wana azwi frappe nayebisi ninango ona osubaka makila na makila tande na koni na beli bakisi nyoso na abi ata bakisi to atokendaki pa matukusuenge simbaki ofingaki bato wana tofingaki nga otwi biloko no ya solosolo nayebisi fukama nakokoka te nayebisi kushe na boye ngabi te elongi na se akomi lokola disciple na opia formation azwa prière a moto moko dirbo bakile kanganaka te ekangani lelo kene kuta moyibi azobanga koyiba na ndako ya nganga akeyibe pa paster epa nganga azobanga mbasi epa paster ayebi kata ayibi akozwa grâce komekanaka na yo kuta epa na ngai bien aimé nganga aobanga moyiba akomepa ndako yapanganga bi vio ya kobwaka mbaso atika akomepa paster abi ya kolimbisa bien aimé Eli azalaki mutu ya maloba kaka te makenda na démonstration. Nous devons savoir notre Dieu. Ce qui est soit côté la kaba chrétien te ndenge lo toza pe na Paul te. Ce qui le toza na Paul oya longwe sola comme Paul. C'est parce que le Seigneur a yebi ko sambwisa ba adversaire na biso. La Bible nous dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oya telemelaka yo na yeba ye te oyeba ye
oyeba ye te nzambe na yo akutana na ye. Asuka kaka na kokutana na ye te asambwisa ye. Asuka kaka na kosambwisa te me abamba ye na mapele. Obalosola na ye ozotala ye ndenge Ananias ayaki abengi Saul. Yo Saul se retrouve pe na Saul. Oza okende wapi? Ona za okende na Damasi na boma bino. Ba mobobe est-ce que eba ke mukonzi moko azana bomo? Eba ki me pardon mo comprendre kaka ke baba minga na mabele. Et puis na zo mona te. O mona te polani. Yo ozala debout. Osola na ye na se. Oya biso mokonzi bagumbaka ye te. Yende abambaka na mabele. On ne se moque pas avec le Dieu de la Bible. Oya zokana koboma yo. Yo mutokende kochile fleur na cercueil. Ye akomona liwana yo te. Judas zwaka mbongo ya liwa ya Jésus. Nani akufaka liboso? Judas. Bakanelaka moponami te. Pendant que Jésus asa liboso a Pilate, azo samba. Mbala moko Judas lobi na zimbongo pona boma ye menga moko fona goûter liwa ngo ezaka ndenge nini. Oya kana kasalo mabe ye mo wa simba fasi na net. Asimba bina avaya kenenga na banda. Akokauka. Oya kokuta ye alala. Yoko mona ndenge bakokunda ye, me yako tika la koyeba histoire na yote. Ti lelo Judas yebite que Jésus a ressuscité. Ti lelo Judas yebite que tosa la campagne a pona Jésus. Ti lelo Judas yebi suite te. Mais le vainqueur de Golgotha, il est sorti du tombeau. Il voit sa gloire. Soki oya pembeni na chrétien moko azoni okoma elingi loba teke nzambe atiki ye biloko akati ya nkolo yawe biso beta tokotala okomona. Tu compares la sorcellerie avec la divinité, hein? Jésus ayela biso ba faveur akosakana te. Moïse Kourtou, Dieu le Père ayebisi alobi yo okokota na mboka elaka te. Mais moto ayaki na faveur na montagne na ya transfiguration abi papa permettre ya goûter. Moïse akita. Mais bapekisa ye aniata te. Mais moto ayana fungu la grâce na figure ya na montagne na transfiguration abi Eliaka. Moïse yo bapekisa papa ngasi na ye na kiti singolo fungola e porte buka mobeko kwei soki mobeko a créateur ezokwe ya bongo ya ndoki bongo ya jaloux. Lokola Moïse ni ataki terre promise bamata bakita yo pe okokoma okoniata yebisande komoko loba nakokoma loba na ye nakokoma balinga te nakokoma. Moïse ango pa niati abando beta masolo ok na Jérusalem tala masolo mila ifo bakakufa na posa bala boko Pierre atali alobi to tonga 3 ndako mo tango Jésus oki babando tonga bango ndabi boli bonga moya na mwana mendano ata bunga ki mesuka soka sala gini ayaki loi euta likolo Yesu akakoli ya welongwe bongo loi ya se osakanaka na Jésus te a camarade no te ape master ndoki te
Il est souverain, il fait tout ce qu'il fait. Avant la bande prière le lot. Le lot le 1er août. Tout la dédicace à moi. Sans oyo. Ce qui n'a vu nos témoignages. Sans oyo ko témoigner. Biloko yo ba pekisa yo. Ngamona otanga na Bible na bi Seigneur abaki na Moïse okotate. Mais Jésus a kotisi. Boyo beno bongate. Oh. Itika. Nemozawana le fait de participer à la convention la provision na yo déjà nzambe sa bando bomela yo. Yango wana tant to sala na dédicace na sanzo yo pour vivre makambo minene. Tuna voisin loba na ne loko te siko mena na biloko loba na ye. Ah. Beba bota magana nido te makuta gale hein. Somona beba bota mana miliki. Avant il y a eu miliki ezalaki. Mais ce qui y a eu miliki ça ini. Ah. C'est pour vous dire que oama boko pamba me wana biloko. Bamona ngo te ata na sombi ngo te men kola ebi place a kozwela ngo. Prière tolingi to salao. To passer na 2 étapes. Na lobaki liboso na ba chrétien ba chrétien nsambe moko ko défendre biso soko yaki awa otika ki cho okende kuta yena nouvelle mosusu okuta ndoki moko debute fo kuta ya kolala bao pe bayaki abatiki poso libanda Bogo lukango Amen. Au moins la campagne de Sili pour dans la direction menée dans notre travail. Yo la tagani. Ah? Il te Sili sont dans le logo tourne en web pas lekinzela. Sécurité bata protocole bo battre la moto bimate. Ba lekinzela ndo retourne au monde lingai. Oh eko pela. So qu'il te si le moni moutema va baluge si ga mongo tuna e peli. Oh lugango. Le lot au bois kana désordre. Amen. Et l'eau comme tu es allé bon wana na malembe sino bako bambo na mabele. Loba na voisin cause la solte, loba na cause la solte. Bon wana na malembe, loba ne keba na tout à coup. Malembe, bon wana na malembe. Alors bisoko yoki mongongo nanga kokanga motema te soto silisi kopesa bato kaso ya koyamba Jésus na pesi bino passage opona yebisa bino que Jésus est vivant. Son église est protégée par lui-même, le maître de la moisson. Benalingi na yebisa bio soki nano pesi bomo yepa ya Yesu te. Yesu aza capable ya kota pe ya ko salela yo pe ko préparer un avenir meilleur. Je demande à tout le monde oyo aza na besoin Yesu akota na vie na ye alongole posa ya masumu, posa ya cigarette,
posa ya kindumba, posa ya makambo ya mabe, abengaki yo awa le plus grand de tous, alingi asalelo makambo yo bato bakoki kosala. Lelo bato bakomo bebisilango babiye. Oh, ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Nalingi na pesa occasion bien-aimé. Olingo yambaye asalela yo makambo ya kimia apesanga la paix du cœur. Nakoki kotambola na 24 communes nana moto akanele mate nana moto nana compte à rendre te la paix du cœur. Soko lingo yambaye opesa ye bomoi na yo pusana liboso. Nalingi lelo tozala na yo face à face. Alobi na bwaka kalibanda te oya ye pai na ngai. Oh Jésus, gloire à Dieu. Poussana liboso, poussana bien-aimé. Salabomo inanga lokola yo. Ina sala nakisa pona bamingi. Poussana koratoka soyote. Elakana yo ya bosantu elatangaye. Esunanga. Sala concentré, sala kimia s'il vous plaît. Yes. Ngayo moto masumu na mikiti siya panayo. Alléluia. Ngayo moto masumu na mikiti siya panayo. Na kweli na makolo nayo lokola zakayo na sikomo. Awe kota yo vanda na motema. Tokani miso na biso ba etote tofukami pe totele. Soki oza na eloko moko ya mabe oyo ezobebisa nzoto ya Nzambe, ezala sika, ezala diamba, ezala singa moko boyo oza nango na loketo. Soko oza na eloko moko na nzoto na yo kosonga nango te, ya kopesa ngo liboso. Soki na poshi na yo oza na eloko moko ya kokontinue na eloko ya mabe te, lelo eza na Nzambe moto atibi. Tombola loboko na yo soko oza na eloko moko okende kokontinue nango te. Ezala cigarette soto wana eza ya Nzambe, ezala diamba, ezala gilet olingi okende kata mutu kozonga na eloko wana te, kosala mabe bimisango bisika ezwaki yo. Oh papa Gloire à Dieu. Papa
tokomi na moment ya engagement personnel. Nalobi bien soko oza na eloko ya mabe oyo ezorepresente lisumu, bimisa yango na poshi na yo, bwaka yango na mabele. Soki tikali na nsima nano ozwi décision te bien-aimé, Bibilia elobi yoki mongongo na Nzambe koka otema te. Nga nazalaka koleka yo na makambo ya mabe, Yesu abwakaki nga te, yo mpe akobwaka yo te. Kanga miso bisika ezwami yo, ozobondela elongo na ngai, zongela maloba oyo nsima na ngai. Kolo Yesu, nayoki mongongo na yo, napusani na makolo na yo, nafungoli porte ya motema na ngai, nabengisi yo lelo, yaka na bomoi na ngai, nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai, namipesi epai na yo lokola libonza, sala na nga ndenge olingi, limbisa mabe nyonso nasali, naboyi Satan, naboyi bisengo ya mokili, naboyi posa ya nzoto, na mitiki epai na yo, Kolo Yesu, yokela ngai mawa, décision nazwi lelo, eza ya lipela, nakozonga na nsima te. Kolo Yesu, tambwisa ngai, salela ngai, ndenge osalela bamisusu, lelo tour na ngai. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour la présence na yo na vie na nga. Pour la présence na yo na vie na nga. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour la place oyo bombelinga na lola. Pour la place oyo bombelinga na lola. Bimisanga na distraction. Bimisanga na distraction. Ya mokili oyo. Ya mokili oyo. Bimisanga na nzela molili. Bimisanga na nzela ya molili. Nasala mokano na yo. Nasala mokano na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je viens devant toi, Père de gloire, te présenter beaucoup de tes enfants. Ta parole nous dit, Esengo olimo moko ebongwani na lola. Yes. Na yeko tikelo milimo ebele. Jésus. Esepeli kopesa bomo ina bango epa na yo. Alléluia. Merci pour la présence non na vie na bango. Yes. Merci pour limbisi masumu. Merci pour sukoli bango. Gloire à toi Jésus. Merci pour saleli bango. Yes. Lokola baboyi oya mabe bakoya mopona lipela. Pona lipela. Pesa makasi. Pesa makasi Seigneur. Babenga mabayenge beni. Alléluia. Longola posa mokili. Pesa makoki. Afin que ta gloire, ta puissance demeure. Dès maintenant Alléluia. et pour toujours.
soki oyebaki kokosalela bango eloko te olingaki omema bango awa te meloko ye na bango awa se kobombeli bango makambo ya minene. Soki quartier oyo ekondanaki bango na vie ya bamvutuma présence no na kati na bango ezosala classement céleste ezolongola bango na bamvutuma ekomisa bango des hommes bénis. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bandeko bafukami batelemi okolongwa nalo liboso te telema kaka pesa kombo na yo na numéro ya téléphone na adresse epai ya bandeko bazokoma s'il vous plaît. Mon saint, soki nano pesi te pesa kombo s'il vous plaît. Bakombo na bino wana bakosalela ko ba prière. Soki si opesi zonga bisiko vanda ki poto banda siko prière. Position zalaki ozosala prière oyo ya foi moto nyonso yazokano na ndenga mabe tongo lelo ekuta ye te aza ya kotelema nzamba ba ena mabele azwa tout à coup ndenge Saul apambanaki na mabele ndoki ya vi na yo okosa vi na yo oyo azosalela bakalikila mabe adversaire ya vi ale pamba ye na
Mais se retrouva na vie na yo. Le lozo change en adresse. Vous changer en adresse à vie na yo. Vie na yo est sa résidence ya Saint-Esprit. Et sa résidence a ma problème te. Yes. Et loko nyonso yo lingaka te. Ezala célibat. Ata bakinela yo ango na bomuana. Ezala malade. Ata bamba yo ango ya kobamba. Ato potama na yango. Ozo change ango adresse. Lelo ozo change ango adresse. Yebe loko nyonso eza na kombo eza pe na matoi. Ekoyoka yo lelo. Lokolo eza na matoi eza na temps. Eza na ta eyaki. Eza na ta ya kosonga. Lelo ezo songa. Alozo change ango adresse. Ezo kabwana wa lelo. Bana ya lelo. Facilement ma prisonnier. Si Jérémie a lobby, Naponio pour que tu arraches. Lokola Satan a la chakate foko poto la ye. Yes. Nani a simba e loko e kokiko sala bonheur a vina yo. Nani a wakanga yango. Nani a vandela yango. Nani a bloka yango. Le loso poto lango nanko. Osako arrache yango nanko. Eko dane la tongo kunate. Ata simba yango. Oya simba bonheur. Ata bomba yango. Oya simba e paru. Ata vandela yango. Oya simba promotion. Poto la.
likolo. Biblia elobi makita nyonso basaleli yo. Euti epai ya Nzambe te. Ozotia désordre na kana bango. Tombola bien-aimé. Élève le main. Moto yozotinda. Ekende kopanza bango. Jésus. Moto yozotinda. Force na bango esila. Azala wapi. Ata bazala kebele. Ata baza combien. Wako vivre désordre. Fire. Mbutu ekote pana bango. Désordre kota. Le feu. Ezala basiège kana quartier. Ezala basiège kana lupango. Ata likola nzete. Ata ba voisin. Nakata toilette. Ata na ba mai. Ata wapi. Yesu. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, pendant que ton peuple est ici, nous voulons que nos adversaires puissent vivre le tout à coup. Yes. Les enfants d'Israël, na momo bazalaki bon bazom salamisa. Pharaon a bandu qu'on soit ainsi dit l'Éternel. Yes. Na momo yo biso tozao. Ba oyo bazama pena balingaka mapena biso bazawa te. Seigneur, ndengo sambwisaki sol. Tozolinga tomona ko sambwa na bango. Maintenant même. Le temps est arrivé. Sikoka Seigneur. Babambana na mapele. Akoya na chelelo. Biso tozala ya kotelema. Yes. Le temps est arrivé. Salango siko Seigneur. Jésus. Zala concentré. Jésus. Eloko nyonso batyeyo na nzoto. Lelo. Ezotika lao. Ezotika lao. Pendant que bandeko batyeli biso nzembo satana tia mopanzi. Masiya aza koya. Oyo nyonso azoyo lokola mobobe na ye. Akotiama mopanzi. Yes. Tombola maboko likolo. Eloko mosusu elingi esalama wana. Yes. Masiya aza koya. Satana azotiama mopanzi. Azotiama mopanzi. Victoire ezokota. Yes. Quelqu'un
chose. Quelque chose de Dieu. C'est celui qui est capable. Celui qui est à moi. L'essentiel, je suis un danger biblique. Je suis de la nature de tout puissant. C'est le plus qui vivait, je suis. Le voilà béni, je l'en d'Israël. Le chant de la céleste. Soutien. Alléluia. Sala concentré. Comme la gaga maboko likolo. Madame Mishna, yo bien aimé. Le Dieu qui descend avec précision. Il a localisé Saul. Yes. Abeta kabadu faire certes. Na désordre na ba innocent. Ya localisa kamukonzi na bango. Le provocateur. Tombola maboko likolo. Oya latisa yo elongi ya malédiction. Elongi ya mfutema. Batu moye basalelo malamu ezate. Soki moto atali yo kaka. Na bolamu alingaka salelo elongwe. Lelo. Jésus. Naso pikola. Elongi nyonso balatisa yo ya malchance. Elongi ya ba déception. Elongi nyonso mabe balatisa yo. Yango wane ezolongwa. Naso pikola. Yango wane ezolongwa. Naso pikola. Yango wane ezolongwa. Naso pikola. Jesus. Oya pamba yo elongi ya ba divorce. Oya cha elongi ya célibat. Elongi ya malheureux. Elongi ya pauvreté. Nani akondana yo na misère. Elongi nyonso balatisa yo. Lelo. Yango wane ezolongwa. Esolongwa. 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 Esotikanyo. Wana puissant de Jésus. Esolongwa. Chasse. Okopimawa ya sika. Elongi nyonso ya mabeba bamba yo. Elongi ya malchance. Esopikwama. Yango wana ezokende. Nazoterasine. Elongi ya maladie. Nasopikola. Yango wana ezokende. Allez. Elongi ya divorce. Allez. Yango wana ezokende. Elongi ya malie. Ezopikwama. Shakarapa. Elongi nyonso balatisa yo. Po misala ya bien monaka yo te. Yango wana ezokende. Yango wana ezolibere fi na yo. Au nom puissant de Jésus. Bona Jésus. Nani achayo elili ya mabe. Nani abamba yo elili ya mabe. Jésus. Sala concentré. Tombola kaka maboko likolo. Nzambo ya tindi biswa wa kosote yote. Akoleka yo te. Le Dieu de révérend Isidore Zumbu. a se manifesté qu'avec le feu. Yes.
ezala batia yo nyoka na libumu bakomisa yo motema moto nyoka wana babamba yo biloko yo yebeli place uta te akoyoka moto. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Akoyoka moto. Le Saint-Esprit akokiye inonde le terrain. Facilement ma prisonnier. Si Jérémie a lobby, Napoléon pour que tu arraches. Lokola Satan a la chakate foko poto la ye. Yes. Nani a simba e loko e kokiko sala bonheur a vina yo. Nani a wakanga yango. Nani a vandela yango. Nani a bloka yango. Lelo so poto lango nanko. Osako arrache yango nanko. Eko tane la tongo kunate. Ata simba yango. Oya simba bonheur. Ata bomba yango. Oya simba e paru. Ata vandela yango. Oya simba promotion. Poto la. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, pendant que ton peuple est ici,
Nous voulons que nos adversaires puissent vivre le tout à coup. Yes. Les enfants d'Israël, dans le moment où ils vont Pharaon a bandu qu'on soit ainsi dit l'Éternel. Dans le moment où ils sont baoyo bazama pena balingaka mapena biso bazawa te. Seigneur, ndengo sambwisaki sol tozolinga tomona kosambwa na bango. Maintenant même. Le temps est arrivé. Seigneur. Babambana na mapele biso tozala ya kotelema. Yes. Le temps est arrivé. Salango siko Seigneur. Jésus. Zala concentré. Jésus. Eloko nyonso batyeyo na nzoto Lelo. ezotika lao. Pendant que bandeko batyeli biso nzembo Satan atia mopanzi masi aza koya. Oyo nyonso azwayo lokola mobobe na ye akotiama mopanzi. Yes. Tombola maboko likolo. Eloko mosusu elingi esalama wana. Yes. Masi aza koya. Satan azotiama mopanzi. Victoire ezokota. Yes. Quelque chose de Dieu. C'est celui qui est capable. Celui qui est à moi. Pour l'essentiel, je suis un danger biblique. Je suis de la nature tout puissant. Mon esprit qui vivait, je suis. Le voilà béni. Je suis l'homme d'Israël. Le chanteur de céleste. Puisqu'il est élevé, on va dans ma place. Ntango asimba moto ya sala ye ayokaki ye solo te me apiaki solution. Soki baminganga babwaki oyo balobi koyaka lisusu te. Le temps est arrivé pour que ton créateur puisse vous récupérer. Tombola loboka mobali likolo. Loba nsima na ngai mokonzi na ndimi. Esika batu bakomaka te yo kokoma. Loba mokonzi na ndimi. Oza mobikisi nanga. Loba mokonzi science eza limité. Médecine eza limité. Mais le boko na yo. Eza na limite te. Soki Lazare Pola abika. Bongo nga mutu nanu na kufite. Lokolo lembanaki Lazare te yanga pe okolembana te. Yango wana. Lelo. Naza prêt. Ya kozwa guérison miracle. Kamwisa baminganga. Kamwisa entourage nanga. Na bilembo. Oyo kosalela nga lelo. Motema nange eza prêt. Foi nange eza préparé. Pona koyamba miracle. Au nom de Jésus. Tombola siko maboko mibale likolo. L'homme de Dieu va prier pour que quelle que soit la maladie. Soki piscine à Bethesda et banaï occupé maladie te.
ezala ya sida, ezala cancer, malade nyonso mai ezolongolango bongo kombo euta likolo. Zala prêt de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Comme l'homme de Dieu va prier pour connecter à ton corps le miracle. Parce que le Dieu de la Bible travaille même dans les trop tard humains. C'est trop tard pour les humains. Mais Dieu peut donner le miracle. Soyez prêts. Alléluia. Papa, Yozali Yahweh Rapha. Olobi, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Toute maladie. Yamuna kombo na Yesu. Onction na yo ya guérison. Ekita na esika oyo. Maintenant. Ezwa nzoto ya mutu nyonso azali awa. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Yo oyo za maladi na nzoto na yo. Na déclaré yo guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na déclaré yo guéri au nom de Jésus. Maintenant. Maladie oyo na nzoto na yo. Nazo changer yango adresse. Epima. Maladie oyo na nzoto na yo. Nazo changer yango adresse. Epima. Epela moto. Maintenant. Epela moto. Facilité Epima. La source. De Jésus. Puissant de Jésus. Molimo nyonso amema maladi wana nzoto na yo. Alléluia. Molimo nyonso wana imposa maladi na nzoto na yo. Provocateur. Ndenge nazoloba boye. Ayamba moto. Ayamba moto. Au nom de Jésus. Ça m'apesanga pouvoir à kopikola. Maladi nyonso eza na nzoto na yo. Maintenant. Ezala mbaso. Ezala fibrone. Ezala kyste. Ezala myome. Ezala maladie ya estomac. Ezala sucre na nzoto. Ezala diabète. Ezala libumu pasi. Ezala maladie ya baner. Ezala crise cardiaque. Ezala maladie ya bikuwa. Ezala sida. Ezala maladie ba rein. Ezala maladie nyonso na tangi te. Na pikoli ya moyandema. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Guérison est dans nzoto na yo. Maintenant. Zala guéri sikoyo. Reçois. Nalobi zala guéri sikoyo. Reçois. Zala guéri sikoyo. Reçois. Aleyamba guérison no sikoyo. Aleyamba guérison no sikoyo. Aleyamba guérison no sikoyo. Au nom de Jésus guérison kota. Maladie wana limu wana kombo na Yesu. Maladie wana limu wana kombo na Yesu. Alléluia. Zala guéri. Pika. Au nom de Jésus. On fait la guérison à mon tambola. Reçois. On fait la guérison à mon tambola. Reçois. Nabi esimba kozali. 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 Yesu azonga kasima. Azopikisa. Yo mona kate banako mona na kombo na Yesu. Biso fungwama yo. Biso fungwama na kombo na Yesu. Reçois. Bato ya fungwama yo na kombo na Yesu. Maintenant. Reçois. La facilité lokola biso. Oyaki a paralysé, oyaki a beauté. Comment normal, comment correct au nom de Jésus. Kotayo. Sobaneria. Reçois. Sobaneria sika. Bimane possibilité. Maneria sika. Bimane possibilité. Soa ya sika. Reçois. Soa makila ya sika. Reçois. Soa komona ya sika. Reçois. Soa koyoka ya sika. Sois santé à sika. Maintenant. Na kombo na Yesu. Maintenant. Na kombo na Yesu. Maintenant. Tala loboko nzambe ya ngwana. Alléluia. Tala onction ya guérison ya ngwana. Nazomona ngozo simba batu. Mona ngozo simba batu. Na kombo na Yesu. Reçois. Guérison batiana libumu na yo. Lelo lezo pikwama. Yamba capacité. Facilité à vous concevoir. Docteur aloba kata wa trompe. Avortement involontaire. Reçois. Na kombo na Yesu. Reçois. Reçois. Reçois na kombo na Yesu. Avortement comme na lelo. Esprit à vie à avortement. Baseme bimakayo. Et disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Yo obo taratel yamba banano yamba bana yamba oksongo yamba avec la facilité. Avec la facilité. Ce que j'ai, je te le donne. La bonne santé. Reçois. Qui ne sera plus jamais malade. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es séparé des conséquences. Tu es guéri. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui purifie. Alléluia. Et pendant na suki. Tina manzaka makolo. Et longola nyoso nzamba salate. Soyez purifiés. Purifié. Soyez guéris. Guéri. Que le miracle. La guérison miracle. Le solo ya vie na yo échangé. Échangé. O babenga yo maladif bakamwa malade tika yo. Reçois. Reçois. Identité nous échangée. Reçois. Abiki sakandambo tabiki sakamobimba. Pimba. Misunwe bandomona batu mobimba. Reçois le miracle. Merci pour la victoire. Merci. Merci pour le changement. Merci. Merci pour le miracle. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Oya bandai kokoka ko sauter te banda ko sauter. Mufumo zaye kokoka ko sala te banda ko sala mufuma wana. Eloko moko ezota yo banda ko bouger. 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 Malade tikio. Soto neza suka kwa malade te. Nasuka awate Pongola ndelola Nasuka Loboko la nzambe accompagné yo Kombo babandai kobengo ya malade Etika yo pona libela. Alléluia. Résultat nyonso babimisela yo l'hôpital. Alléluia. Eza yo te. Samba changer au makambo nyonso. A changé. Soyez guéris. Sois guéri. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Miracle la tanzoto na yo. Osala un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, amen, amen. Alors, amen. Bandeko baza kozonga. Nandi Melise. Kobosana séminaire de dimanche. Séminaire dimanche. Tu as vu séminaire et bandit dimanche na Tombo. Séminaire et bandit dimanche na 9h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, na vendredi. Et vous allez à 16h30. Dimanche na 9h. Et lundi, vendredi, na 16h30. Séminaire. Kozanga terre, Kozanga terre. Tout c'est là au dimanche de l'église. Zamba batela yo. Ok, ozonga na kimia. Okoma ndako na kimia. Anja nzambe bazala na yo makilasi elata yo. Na kombo na Yesu. Amen. Nous qui sommes